d'excellence pour les services à Kambonda, école la ville de Koko, pour les confiance, la fidélité, il y a quoi la biso, la gloire, surtout à tout Kambo, t'es convict à ça. Monte comme Brazzaville, la bande d'espoir, partout, et qui m'y a plus aux ambés, et ça, oh ma bota, ma bino. Avant de faire l'édition de la mission, il y a beaucoup de l'autre, pour d'abord, pour faire sa bino, ma sommaire, comment est-ce que ma grande dernière édition, pour les amis proposés, pour les baquets. Bientôt, on va faire un coup de poing et qu'on se va le en tout cas, Keba, Yon de Koualiba, de Besla, Tonga, Tongapo, beaucoup de la carrière, Jatini, Gobelin, Gérald, Koukoumba, allez, les sacs à billes, pour qu'on élément eux. Ma conseil communaux, ma papa, depuis ma madame Moussala, s'il est eux, attends, elle écoute à ma santé pour ma santé au Senga, elle est sûre, ma beaucoup, mais c'est celle, ma province, ma autorité, pour qu'on élément eux. À mes sacs, il va croire à ma cimetière, mais tout eux, après, ma beaucoup, agent de l'ordre. Monteliste souvent de l'oreille, à la tête de Fogoli, édition de l'émission de l'élément pour la Sénat, pour évacuer après adoption et règlement intérêt de la Mambo, quelques sénateurs dans le but qui est vraiment justifiable, la corruption ou l'outil conservateur à propos recueillis à écrit des maquettes. Revoir statuer sur le règlement intérieur, parce qu'il y a évolution. Du moment, par rapport à cette évolution, il y a des choses qui changent par rapport à la vie quotidienne. C'est comme ça, c'est la raison pour laquelle il nous a été indispensable de pouvoir statuer sur chacun des cas indispensables pour l'organisation et le fonctionnement du Sénat. Quand vous parlez de deux assistants, sous d'autres cieux, il y en a toujours. C'est pour rendre le travail plus facile. Vous voyez des provinces qui sont trop vastes, nous sommes élus par la province et nous devons être présents. Et comme on est humain, on n'est pas omniprésent, si un assistant est là, c'est lui qui reçoit le rapport, qui vous renvoie ici et vous traitez, et sur le terrain, c'est lui qui exécute là-bas. Ça, c'est... il n'y a pas de nouveauté dans cela parce que ce n'est pas seulement dans le Parlement ou dans le Sénat congolais. Ailleurs, ça existait déjà. Nous avons réglé la question liée à la responsabilité des citoyens congolais. Chaque Congolais a des droits, il a aussi des obligations. J'estime que chaque Congolais, chaque compatriote là où il est, s'il faut avoir un état de droit dans lequel la transparence est considérée comme modèle de gestion. Direction le parti Est républicain démocratique du Congo, Basonda Rwandais, il y a M23, Basonda Bango, pour ça, Moutouma côté, Basonda, Kakapola pour s'aimer le désordre, la partie Est républicaine démocratique du Congo, pour tout. Baouti Kosala, le sous va attaquer ma position FFRD, c'était un propos recueilli pour moi, Boka, Y Mateta encore. Les terroristes du Rwanda Defense Force ont lancé des attaques simultanées vers 4h52 minutes du mercredi 10 juillet 2024 sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires se trouvant au village Nyange Empati, situé à 80 km en profondeur à l'ouest de Kichanga, groupement Bachali Mokoto, et ce, en violation de la trêve humanitaire recommandée par les États-Unis d'Amérique. Il s'en est suivi un déplacement massif des populations qui a non seulement aggravé davantage une situation humanitaire déjà chaotique, mais aussi causé une entrave au personnel humanitaire pour accéder aux populations vulnérables de cette partie de la province du Nord Kivu. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires dénoncent avec énergie les non-respects par le régime de Kigali
de la dite trêve et son attitude belliqueuse, légendaire, à vouloir maintenir les populations déplacées dans des conditions atroces en les privant ainsi l'accès à l'aide humanitaire. Un vrai leader pour passer vraiment la vision pour la République démocratique du Congo, dans le domaine surtout, et c'est qu'il peut être capable de 30 minutes de vous faire cadrer un modèle école, la plateau la mission pour permettre que la population va découvrir avec un partenaire idéologique. Congolais, Congolaise, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye. Yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. To abordaka ba sujet nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena ba sujet mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Vous pensez que le dossier, hein, pour la mine, parce que nous Azali au départ, Azali na droit, hein, il y a principes fondamentaux, Azali na droit, il y a vrais fondamentaux en tant qu'être humain. Le premier, il faut constater, Azali au sommet du pays. En plus, Azali représentant ya Kwango. On le landima, on le bazoka pouvoir, bazongi na ba village, bakeli ba pesi bango pouvoir bota na ndenge to souffrir. Tant na tel dégâts au moto de salaki, nazako obligé na landila moto ne mutaki wapi. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Partout c'est quand était la commune na bino. Numéro na biso zali yangwana yaka benga biso to koyamba yo to za tatu solo na bino. Nous sommes dans la partie est et après dans la mission pour évacuer. Pendant qu'on vit dans la camp de réfugiés, parce qu'on a la classe bientôt l'année scolaire aux alliés comme la peau. Forum mondial des Nations Unies pour l'éducation a tiré fois 20 millions de dollars américains. L'éducation nationale pour la durée à 3 ans dans un élément au signé Wilfried Samba et Benjamin Kilunga. Ndekolangai boyebake ba désordre oyo eza concerne la partie est ya mboka na biso. Et bien ici, nyoso, surtout, éducation ya bana kuna kutu, kolobate. Bondi melangai ke, 300 000 bana mokoka, batika ba classe na bango po, ba école ekangama, ebukana, suite ya ba conflit oyo, eza koleka la partie est ya République démocratique du Congo. Lelo, esengeli boye bake, nan fond oyo, ya 20 millions de dollars américains oyo, États-Unis d'Amérique a outil qu'on disposait pour la secteur de l'éducation nationale dans la nouvelle citoyenneté pour na bana oyo baza ko vivre na ba situation ya mabe et konsenga vraiment epé sa bango esengo ya mingi pe koleka nyonso oyo eza na cadre ya koko ki sa programme ya éducation awa na mboka na biso. Madame la ministre effectivement nous a guidés pour les priorités du ministère de l'Éducation. C'est d'assurer que le programme réponde à la stratégie nationale d'éducation en situation d'urgence qui va être produite dans les mois qui viennent. D'assurer que le programme va renforcer les capacités d'administration nationale et provinciale. D'assurer que le programme est basé sur une évaluation des programmes existants et dans le précédent. Et dernièrement, le programme sera cohérent avec tous les autres investissements au RDC pour qu'il y ait une bonne collaboration et coordination avec tous les programmes et tous les investissements. Maman ministre de l'État de l'Éducation nationale a expliqué na ba partenaire ma priorité oyo esengeli basala pour que idéologie oyo etambola kitoko. S'il vous plaît,
toyoka te misolo oyo ekomi détourné po makisolo ya détournement ekoma nango lokola lipa batia mwamba ofele na mboka na biso. Tokosenga mbongo oyo ekoma vraiment na destination de manière ke bana OP bazo éducation parce que bango ne bazali ko constituer Congo ya lobi yango pe biso tobetisi kaka mbonda ebisa kibino ya kwa basoda boye bake opération coup de poing eza kozonga na ndenge ya mabe makasi boni na ngele gouverneur ya province ya Kinshasa na mboka Daniel Bumba akutaki na ministre d'État chargé à faire foncier pour battre la faisabilité de de manière que c'est la kitoko avec objectif de connaître la ville province ya Kinshasa tout a signé Papi Mateka. Ndeko ya Congo keba yo moto oyo oza kolala pongi otonga esika oyo l'État a pesa yo autorisation te yeba ke opération coup de poing oyo ancien gouverneur ya ville province ya Kinshasa ndeko Jean-Chilingo Bilambaka na adjoint na ye Gérard Jekoko Bulumba bazalaki kosala kokalisa te ke esila bongama po kala te opération coup de poing eza kozonga avec force kaka ndenge boza komona na video oyo le gouverneur Daniel Bumba akutanaki na ministre d'État en charge ya affaires foncières mwana mboka Akasa Bandubola po batala ndenge nini bako nettoyer ville province ya Kinshasa surtout batu oyo bakoma kosalela bisika l'État a réserva na bitonga tonga na bino boye bake bokozwa lisusu suka na yombo bino moko boyoka ndenge nini le gouverneur mwana mboka Daniel Bumba abetsaki mbonda liboso ya caméra ya mbonda ekolo. Ça a été doté aujourd'hui à des problèmes qui nécessitent des expropriations, de superposition. Pendant ce temps-là, de trouver des issues. Nous nous sommes dit qu'il faudra quand même une mesure transitoire pour trouver un endroit accompagner l'opération coup de poing. Nous sommes très heureux. Madame la ministre nous a dit bien d'accompagner cela avec force et elle s'est impliquée pour trouver des solutions pérennes. Non seulement de manière conjoncturelle, mais une réflexion pérenne qui permettra qu'on puisse résoudre la problématique. Nangambo naye, ministre d'État pe andimiko accompagner bango avec impact de idéologie po opération oyo eleka kitoko yango pe biso. Tobetisi kaka mbonda. Bambo bazali ba champion ya masoko de social de la République démocratique du Congo, la Congo, Fondation Jonathan Sangou à travers FJS, devise ce que vous allez contribuer, la seule fois congolais à pas me permettre que Yola Liboto Ramo se fait que tant qu'on a souka ya mvula, vous allez m'assigner Wilfried Samba. Ndeko ya Congo, papa, maman, élégé. Tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko Fondation Jonathan Sangou aza kosala à travers ba service na ebele oyo ezana kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sangou à travers FJS devise na 500 fois ya pamba par jour et kosala ke na suka mvula yona libota na mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangou ba fete kitoko vula oyo euti kosila nde biso ba mama to sepela ki to sadere na kati to komi ko pesa mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge ya sepela ki ko pesa avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele muta omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebombama ya mwami réunion oyo ya fondation pona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko yango ngai mpe na bakinga mpe fona meka na mpe na kota yango na koti nde namoni ekende bien ebongo na cadre ya baformation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga tokosala ke tozala bien. Tangu tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki
bongisa bonne année ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yebake oza mobimba fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani oyo eza koleka na IDPS parti au pouvoir eza kopesa soni mpe mawapo komona lokola parti politique ya bango ekomi divisé en deux parties donc parti moko baza kosoutenir Augustin Kabuya pe parti mosusu baza kosoutenir mwana mboka ancien ministre ya santé Eteni Longondo nyonso oyo eza komena distraction po peuple azala posa amona le peuple d'abord ezala matérialisé ndeko na ngai ya Congo bondimela ngai ke oyo eza koleka na IDPS parti au pouvoir eza kosala pasi pe mawa komona ndenge mbunda ya mabe eza kobeta makuna entre Augustin Kabuya oyo aza secrétaire général na ancien ministre de la santé mwana mboka Eteni Longondo mikolo oyo bondimela ngai ke kuna eza opesi mbwa aboyi kutu parti politique ekomi na deux camps toyebite soki bakosuka wapi po nani alingi alonga nani ndenge boza komona bango ebele boye na 10e rue Limete temple ya parti politique na bango awa bango nde baza kosoutenir mwana mboka Augustin Kabuya secrétaire général na bango ba jeune ya ba mouvement associatif allié ya Ligue des jeunes ya IDPS bango bazaola po na kosoutenir chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na hiérarchie ya parti na bango na maloba na ye Augustin Kabuya azo ko présenter ba excuse la chef de l'État au nom de notre famille politique. Veuillez nous excuser, Monsieur le Président de la République. aza kosenga na ba jeune bazala kiliba te ya kokota na ba distraction na période oyo mokonzi ya mboka azala besoin na bango po na kobundisa agression rwandaise. Quand il y a du désordre, il y aura des infiltrations. Comment expliquer un régime menacé? Personne n'en parle. Alakisi pe ndenge statut ya parti politique na bango epesi pouvoir ya kopona pe ya kopropose ba candidat na ba poste nyonso. Mais asalaka yango ye moko te asangisaka batu ebele la gestion ya parti na cadre ya démocratie kutu apresentaki ba jeune mandataire public na cadre ya kolakisa mokili ke mokonzi ya mboka aza kosala confiance na ba jeune ya IDPS na oyo etali congrès mwana mboka Augustin Kabuya alobi ke makambo ya congrès eza te po baboya secrétaire général oyo président ya parti apona mais eza nde pona kopona président ya sika ya parti donc eza kolakisa ke batomboki baza koluka kolongola mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président ya parti politique na bango IDPS biso tobeleli na IDPS botala esika bawuti na esika tokomi lelo Congolais aza na besoin ya distraction wana te aza nde na posa amona contexte ya les peuples d'abord ezala matérialisé po boza déjà aux affaires yango biso tobetisi kaka mbonda kabali solo libérake ezali événement kitoko oyo couple apôtre Serge Lukanga na maman Mireille Lukanga bamemeli biso ekozala bongo mokolo ya première août na 4e rue na espace maman Marthe Tshisekedi bo libérake so ozala vraiment na couple ya solo couple ya malonga nazali koloba yebake zala wana po okontinue okabali biso kitoko na bango toza élément osigné Benjamin Kilunga na Yannick Kaloso Eko ya Congo, papa, mama, yeba kesoki, osalaka la couple, occasion monene oyo, couple apôtre Serge Lukanga, na mama Mireille Lukanga, bapesi bino, yango oyo. Nous sommes là sur la 4e rue pour la manifestation du 1er août qui va recevoir les couples de la ville de Kinshasa ou d'ailleurs, par là. Nous serons là à partir de 15 h déjà, moyennant 20 000 francs. Il y aura à boire et à manger et surtout il y aura un partage d'idées
tobengisi bino couple ya ville ya Kinshasa ya kouta bisika bapaya boza na vacances na Kinshasa boya tokoyamba bino zali na like ya koyoka. Ça fera de très bons témoignages pour les autres. Nous comptons sur vous. Boya, venez nombreux. Merci. Bake et Koïna avec RS Ezali Semoko, Espace Pergola, Parc Maman Marx Tshisekedi, la 4e rue Limité, sur boulevard Lumumba, à partir il y a 15h juste un gars. Masolo et Kobala Kitoko. Et Bongo est à l'idée d'entrée. Kuna Kutu, Bate Masolo le cola au fele donc qui est baqué. 20 000 fois ya pamba kolia komela nyoso au rendez-vous. Biloko ya boye en tout cas soki ozalaka na couple ya moko kitoko jamais okoki kozanga bo. Biso en tout cas masolo ya boye eke kitoko yango pe biso awa tobeteli bango mbonda tout. Conseil communal républicain démocratique du Congo bazala kanda mabe ba uti ko manifester pe pour déposer mémo na bango na seni bazako exiger seni à organiser l'élection, il y a beaucoup de sénateurs, il conseil urbain dans la République démocratique du Congo, mobile bateau, ça élément pas signé, mais jamais qu'il y a Yannick Kalos. Deko ya Congo, boye bake, après qu'on interpellé, mais sans succès, bango yo, ba conseillers municipaux, ba uti ko sala. Souka la manifestation kuna liboso ya seni bino moko boyo kanega nini babetsa kimbonda. Les honorables conseillers municipaux sont en colère contre la CENI parce que la CENI a reporté plus de 3 fois les élections de bourgmestres et des candidats conseillers urbains. Alors ces reports intempestifs inquiètent les honorables conseillers municipaux. Vous êtes sans ignorer que nos conseils communaux font face à des bourgmestres nommés par ordonnance présidentielle qui ne se voient pas redevables devant les conseils communaux, empêchant ainsi les conseils communaux de jouer leur rôle, de légiférer, de contrôler l'exécutif communal. En même temps, d'ici le mois d'août, il va s'ouvrir la session budgétaire dans tous nos conseils communaux. Quel est ce bourgmestre qui va déposer les budgets au conseil? Nous voulons doter nos bases de budgets réalistes pour voir le développement réel que nous attendons tous. Le développement, c'est à la base. Papa Fachi Béton, tout ce qui n'a pas que yo dans papa de développement. Autant la makambo oyo, l'élection to ko organiser ngo biso moko ba conseiller, pe to ko manango tina suka parce que batu musu ba zali ba ennemi na yo. Ba lingi développement te ba lingi okende na honte. Biso ba conseiller to ngito accompagner yo. Yo muto koti biso na kata musala oyo. Mutu moko ta penser ko koti biso na kata musala ba conseiller. Yo muto koti si biso. Papa moko te abomaka mono ye moko boti. Biso to na sima na yo, papa tia pression, pesa soko pesa mbongo, so mbongo ezate, biso moko ba conseiller, to organiser ba élection na biso, poto kende liboso. Esengeli boye bake avant même basilisa manifestation na bango, ba eli ya ba commune, ba pasaki bango na ba élément ya la police nationale congolaise kutu, misusu basaki bango maboko to ebite, soki banalaki na amigo tope bakei kolia vungure. Ya boye bondi melanga ike eza kopesa pasi po ba bourgmestre lokola baza nommé na ordonnance présidentielle baza na bango kotosa ba conseillers municipaux te. Il faut ba élection esalema po ba voter ba oyo ba kosala na bango na harmonie de manière que développement ebanda na base na oyo etali ba salaire to pe ba frais de fonctionnement na bango kuna kututi lelo bondi melanga ke mapapa na mapapa ba conseil communaux bazwa ata eloko te masolo oyo ezo beta mama be makasi yango pe biso tobetisi kaka mbonda. Nous sommes allés sur le point de la conseil communal de la atteinte société civile pour la manifestation à Bethel Mundako, avec lui qui en tout cas la démarche de Bango est vraiment la démarche purement démocratique que nous avons signé Wilfried Samba. Il faut soutenir des actions pareilles, d'autant plus que dans la démocratie, il faut s'exprimer lorsque la voix est étouffée. Mais au-delà de cette expression, il faut signaler qu'il n'y a aucune raison que la CENI ne puisse pas organiser les élections au second degré, d'autant plus que les élections de bourgmestre, ce sont des élections au second degré et sont des élections faciles. La CENI a eu plus d'$1 milliard. Il n'y a aucune raison qui puisse justifier qu'on n'organise pas les élections sur le plan opérationnel, sur le plan financier, mais sur le plan également des procéduriers. Parce que nous savons que lorsqu'on a élu le président de la République,
on a l'architecture de toutes les institutions. Il n'y a aucune raison de ne pas élire les bourgmestres à la base, puisqu'à ce moment-ci, il est difficile de pouvoir faire la jonction entre les élus communaux et les bourgmestres nommés. À ce moment, les élus n'ont pas de prérogatives sur le bourgmestre qui est nommé, mais aussi la manière dont ces organes vont fonctionner va être une manière différente avec l'administration communale. Il est donc important que la CENI puisse organiser des élections. Les grands membres Kofi Olomide Azaki Bokola jeudi le 11 juillet pour répondre à l'invitation à Conseil supérieur audiovisuel et de la communication, c'est ça qui n'a pas poussé. Animi qui a quelqu'un nous cite vraiment dans le banner et surtout qui est Azali ambassadeur de la musique de la République démocratique qui a dit comme auteur dans l'élément au signé Wilfried Sambana Benjamin Kilonga. Mwana Congo, Tomonaki Mwana Mboka, les grands Mopao Kofi Olomide, Akendaki, correspondre présent dans l'invitation, il y a c'est ça qu'un Mokola jeudi. Yé Akendaki, un jour avant rendez-vous pour Masolo Eleka Kitoko. En fait, j'étais invité le vendredi demain, le 12, et c'est moi qui ai sollicité de venir tout de suite. Si ce n'était pas un peu tard, l'heure à laquelle j'ai reçu l'invitation, je serais venu déjà à la réception de l'invitation. J'avais hâte donc d'y aller. Je voulais, d'entrer en matière, dire bravo au CESAC, dire bravo à son président, M. Bossembe. J'ai vu la courtoisie, j'ai vu le respect de l'homme, et c'est un organe qui devrait être soutenu pour l'intérêt de notre pays. Azalaki na mwana na ya mwasi le patron quartier latin alakisi bolingo na ye po ezala makambo mosusu okokoka kobomba yango te, mais a décidé que sikoyo akozala na ba stratégie ya koloba po abatela titre na ye ya ambassadeur. C'était plus pédagogique qu'autre chose. J'ai vu des instructeurs, on a parlé, j'ai dit on a parlé et on s'est très bien compris. Je ne sais pas trop ce que je dois venir, mais je repars d'ici le cœur gros. J'ai retenu que le chanteur Kofi Olomide est aussi l'ambassadeur de la culture du Congo. À ce titre, il devrait peut-être distiller un peu plus de diplomatie dans son discours, même si ce qu'il dit est vrai et fondé. Bisopé, Betisika Kambonda. Chaque le 1er août, tu as le cimetière pour le nettoyage, pour que ça me siga pour que ça va pour la mise mais ça va pas si au Congo bakuna oza koluka ezo kuna ndekolo omona ete ezo kande eza couple ya ndeko moko bango ami pesa ko yiba kama kwa wana ko batekela kama ko basaka bazungu balimini ça passe pe ma tout oyo point de la filia ba agent de l'ordre de l'élément ko signé Papi Mateka. Tango biso magazine bonda ekolo tolobaka likambo ya article 15 mingi bakasaki article 15 yango ezalaka ya koyibaka to pe ya kosalaka mabe, mais il faut koyeba ke article 15 elobi mutu il faut créer idéologie moko ya bien oyo kopermettre ke ata ozokotekisa eloko na yo tozali kosala mosala moko boye ose retrouver, mais bandeko oyo bozali komona ya bango article 15 ezali kokendaka na basimetiere mpona koyibaka bakroi soki bato baye kokunda bandeko na bango. Lelo oyo bana ya mura balelaki bango cousin awa na cimetière ya Siforko po bayibaka 99 jours, mais 7e jour ezaki nde ya Nzambe. Tala ndenge bakangi bango inde ti epai ya major Pellet à la police ya loi sa quartier 3 po kimoyibi na bango ya koyiba bakwa eleka ndelo. Bino moko boyoka tango kamera ya bonda ekole ekitaki ndenge nini babetisaki mbonda na loi mais baza bamiyibi bakwa musuku toyete etikali soki 6 sacs 6 sacs etikali kuna na bila ya posa bashia 6 sacs wana etikali mwa to ya nango na moto bizi ezalaki to o to yaki na waka mwa sanction mais 6 sacs so yawa yo tonda yoso plus de 1000 croix ko bajoyo bango bazwa to mona na bato batekela bango tozo ape bango belé to bakangi miyibi na Siforko baye na bango aw neti oyo ezaya pas même un mois ba depuis akundi ndeko oyo mwana muke basaki yango ebele pona nini mawate peuple congolais ata de grands ala ozota mai toteka mai boseki porter na bakuwa boye ya boye esali mabe makasi po tango bandeko misusu bazali kolela bibembela bango bazali kokele
kokele kunda mukolo koluka kokele kobokisa cimetière ba référence ezalaka te parce que bandeko oyo bazwa musala koyibaka ba croix pe kokele kotekaka yango mingi mingi esika bato oyo basaka bazunga liminyumbu ya boye esali mabe makasi ata babokilo na bakutu babaye bango na motema moko yango biso awa tobetisika mbunda tala ndenge tokomi na suka édition na biso ya mokwalelo na tokokambola bote sapu kotatusala ba rappel ya batitre boye baki bientôt opération coup de poing ezali kozonga en tout cas sokoyebi kotonga bitongatonga na baemprise ya l'état milengela po kokwela yombo te mpe kololaki elema oyo baconseil communaux mapapa na mapapa bazali kolela parce que depuis bana mosala kino lelo bazo ata un likuta te mpe bazali kosenga mpe baélection babokumese estel bapo bazwa autorité mpe kololaki elema oyo bandeko misusu bamipesa koyibaka bakwala basimetiere bapesaka bandeko oyo bakenda kolotela basimetiere pour le premier août pasi na difficulté ya kodécouvrir bisika oyo bakundaka bandeko na bango nayebiki bozalaki ebele ya kolanda biso ali na boucle complètement édition mokalo onga alengola bozataki yango avec importe na idéologie mais beaucoup toujours kosabonner massivement la chaîne ya YouTube na biso monda ekolo officiel pe bosabonner ebele vraiment na ndenge moko epermettre biso te zope ba avantage kitoko passeport publicitaire na bino ba activité na bino bobenga biso ba cameraman professionnel ba kokite posala ba image ba kitoko pe ko permettre que ezala ba souvenir ya ba bon moyen na bino ba kasi na camera musala kitoko ya mwana mboka Wilfried Samba pe isosi mama kesi ya papi mateka réalisation montage ya mwana mboka Ingrid Mateta ba pote ninga ndeko Samuel Bouquet ko azala kaka observation na cadre ya réalisation à l'époque toujours la carte masolo kitoko mo nimaki to bi coller à zongi tête au coup de la prochaine image vous aime beaucoup plus c'est pareil